yo bazotinda yo na mutu otinda yo na mutu azotinda yo mamu basakanaka na mowei te tozokeke makasi na bareseau sociaux nayebi so mwana mwasi wana esi mamu wana ngai nayebi ete me azotanga bakoko na ye bafandaka na ye babomisi koko na bango koma makambo eza bongo tocontroduire oyo otanga bakoko ne koko atangaki ezanga koko atangaki ezanga na okebisaka toujours mwa mwasi na mamu wana me lokola mama atika ye malobaki ya okundama na ye na mboka te bakunda ye esika bana na ye nyonso 6 baza bato bakoki koloba neti mamu natangi kombo na ye mamu azala na Afrique du Sud mamu azala na Afrique du Sud so bazotinda ye mamu oyo namona mamu wana mona lokola aza ebembe ya kotelema mama na biso akufi liwa moko po na bamakambo ba TikTok oyo bakomedie soki banani basalaki badiscussion na bango yango ebomi mama ya biso. Alors mamu a stoppé buzoba mama bisa banana malade attention na 1950 tanga botika ya madilu kale abdeza aboti mwana na yo tension mati donc ayoka yi makolo passe parce que tala âge wana ba tension nyonso ala muta tension mais cycle ezaka nango te mais il fallait ka ko contrôler bazotinda yo na mutu otinda yo na mutu azotinda yo mamu basakanaka na mowei te tozokeke te makasi na bareseau sociaux. La famille, bonjour na bino oyo bolandaka biso, bonjour na bino bandeko na nga ya famille Libota News Télévision oyo bozalaka na mpona kolanda bémission na biso sur famille Libota News Télévision. La famille toyaka koyebisa bino makambo ezoleka sur internet, toyaka wana mpona kopesa bino ba news, toyaka kaka wana en tout cas toyaka mpona bino na makambo ezoleka, topesi conseil en passant toleka mais topesi conseil na makambo ezoleka. So totali bien ces derniers temps, mamu vraiment azwaki vraiment audace ebele sur internet ya koya kobetaka sete na makambo ya bato. So botali bien ces derniers temps pena azwaki temps na ebele ya koya kaka koloba ba mensonge mais mokili evandaki kimia. Sikoyo lelo bota ndenge balukeli o famille ya papa na biso Madilu lelo bayeli mamu mais ye na munoko na ye ezalaki kaka ya solaka na bana na bango nga na solaka na bana ya defe Madilu nga na salaka boye nga na zongaka boye. Sikoyo bato osola na bango lelo bango moko baye sur internet parce que bazwi temps ya kovérifier likambo, bazwi temps ya kotala likambo yango ndenge ebandaki bamoni place oyo ebandelaki ezalaki ata na sens te ekoma ndenge ekomi lelo bino bokomisi yango ozomona ezalaki ata na place moko te ekoya kokoma ndenge ekomi eza pasi. Lelo mama tomoni mama na biso akufi, mama ya biso mama ya pauvre Madilu akufa pe à son âme, mama akufi mamu azwi audace ya koya kosala émission bandeko na nga mpona koloba ke mama na biso akufi mpona nini bana bazwaki bavideo balakisi mama bavideo ezoleka na réseau sociaux mama akoki te tension. Sikoyo bana wana bakoko ne pardon bakoko wana oyo olobaki ke bakoko wana mutu babimisaki video bango ne mutu basali boye bango ne mutu babomisi mama na bango soki koko na bango na koya kotia video mama ntongo bolobaka makambo boye mama bozwa yango wapi oyaya ntongo boyaka pene ovandi sur internet soki sur ton téléphone soki computer soki tablette soki nini ovandi no pene ozoya koloba bachose ya boye oya mpe kopesa mpe osatendre te ke internet yango bato bakoma komona bato bazotala nyonso bozokoselaka bato makambo bato baza na vivant mpo ani mokili ekomi obebebi makasi boye ko mpo ani bato baza na respect ya bato te mpo ani ka parce que internet yango ndenge eza wana mpo lia il faut ya koloba makambo ya bato mpo lia il faut ya odénigrer bato mpo lia il faut kosela bato makambo nde olie na internet ozwi mwa info na YouTube yango bomoni makambo mabe ekomi mingi na kati ya internet ko tokokima wapi biso ba oyo tokokima wapi yango la famille ayesaka bino bosabone na kati ya chaîne na so parce que biso nde toza boye toyaka kosala analyse na makambo ezoleka tozalaka wana te mpona koya kotia bacommentaire tozalaka wana te mpona koya kobebisa image ya bato to mpe koluka bamatière moko boye mpona lia na internet naluka matière nakosela bato makambo mponga nazwa mbongo mponga nalia non on n'est pas là pour ça
toza wana te mpo na yango. Toza wana te. Me bato balinga bisika oyo bazomona ke bato bazokosa, bato bazosala bende bato pesi balingi yango wana. Ça fait très mal, hein. Siko lelo famille ya papa na biso madilu babimi internet. Tomonaki mamu kaka na ba video na ya salaki abimisi mama bia. Ozalaki mwasi ya défunte papa na biso madilu pe à son âme. Elongwe wana tomoni koko akufi. To mama na biso akufi, ale mama ye lisusu. Aye su na makambo sika bato moko wana. Nyonso na pa kocha ba vie azwa mbongo na YouTube. Mamu, oza responsable. Oza femme mariée. Yo kaka ndenge lo baka betaka lisolo ndako ya mobali na. Donc oza femme mariée. Il faut poser ba femme mariée au ba se respecter. Parce que boza na ba belle famille on a batalaka yo bazomona yo. Comment beaucoup de choses en a sonité, soit disant qu'il y a un tanga, soit disant qu'il y a un intellectuel. Un intellectuel ne peut pas faire des choses comme ça. Bon, défendre un peu non, valeur ko. Bien besoin de défendre un petit valeur. Mon colonel est bien beaucoup défendre ma valeur. Il y a bactère, actrice. Pourquoi tu comme il a niveau haut, tu as comme un haut pour la bactère, n'a pas actrice, n'a pas il y a ma boquille. Tu peux pas musicien, tu continues à monde à musicien. Ça fait très mal. Famille au bazan éprouvé, mais la minute yo bazo mon la réseau social za ko yinda kuna na makambo babisi ya na bango likolo na ba kufeli mutu. Ça fait très mal. Et puis tant bato bazan na matanga bato si ba kufeli mamu. Bato ba kufeli. Oyo ko beta masolo sur la mort de quelqu'un. Oh maman o atiki bato bazan na famille bazan na pas sinon ya maman na bango. Ya koko na bango ali ozwa bato msoko cha bango na kati soit disant bango ni babomisi koko na bango ngolo ba makambo na boutana on dirait yo za kuna musika na Afrique d'ici bango baza na Congo siko yo mona ki bisika ni babomisa ki nyoso na poza ni ka internet on ndenge zo tambola on dirait mamu ndenge beta ki masolo on dirait mamu za ki pena ton balo ko pesa koko na bango internet ceux qui téléphone ata la biloko internet on dirait mamu za ki présent. La façon dont maman a présenté l'émission, on dirait qu'il y a qui présente, si bazo pesa mona ki ba senyo soana. Est-ce que besoin makambo wapi? Besoin ngo petit bo beta masolo so beta masolo c'est comme ça qui na batongo, c'est comme si pena yo yoka ki batongo, oza qui présente si makasel les oleka. Est-ce que to balika matcha ba pesa abino? Po bino ba benga abino kaka. Bino boza bato ba benga abino ba pesa abino ba matière. Bino kane ba benga abino ba pesa abino ba matière. Honte à vous. Maman, ça sonne. Ozo ça la sonne, maman. Respectez ta mobile na yo. Respectez ta bana na yo. Na valeur aux ans. Oh, mi bien à cause moi sa valeur. Oh, mi bien à cause moi si mon kotanga. Tcha! Maele na yo. Na musala na yo. Ozo ça qui chroniqueur. Oh yo. Ya ki youtubeur. Oh, ça la ngona ndenga bien. Tika na bakombo batu kokosela batu ba makambo. Batu ba yebite. Totika. Totika ko sa makambo tozo sala wana ko zaka ba we ko bimisa ka ba ko zonga ba na bon moy totika parce que tant to zonga ba we na bon moy wana eloko ni to créer na ba famille na ba on pas si to tika na ba famille wana aussi ba bosa na likambo mais lelo nga na comprendre lo mo na YouTube oh batu bazaka sous la valeur ba ndeko te muta ko ki ko yata na matière andeko na ye aye nango sur internet pour ka yazwa mbongo oh ba ko fouter la fin du mois. De votre base, na somo ya batute na somo via batute. Ozomona. Batu base na somo via batute. O mona tomso matière andeko na moko. Akia tekela mu ba pesi mbongo a chimbongo na kati. Donc to lingi mbongo koleka ba to lingi mbongo koleka vie na biso moko. To mi pesi na mbongo to sa makambo mabeli kola mbongo. Po kaka ozono kaka mais ceux qui 50 fois ceux qui combien na YouTube. Et puis tant to sala makambo au moins posa conscient que na loba likambo na loba na lokuta. Mais le quoi YouTube etambola na ka botika na loba siko totala pe makambo ko ya ko loba lokuta. Totala ka makambo ko bebisa mitema batu, makambo ko déranger batu, makambo ko sala mabe na ba vie ya batu. Totika ko sala ngoko mamu. Mamu changer. Changer mamu. Au moins makambo so ndenge bimilo na mbala moko. Makambo so ile okana wa na mbala moko. Aniki mutema mabe
kina yesa bino to bovandeli kombo ya bela nde bovandela yango ere nyonso matin midi soir nzambe akojijaka bino nalobaka na bino nzambe akojijaka bino un jour makambo na bino koyebanaka un jour non kuta eyebani te oyo eza debi nayebisaki bino kovandela mwana mwasi bato bovandela ye bovandela eta molai oyo aza na sekret te ana eloko moko te oyo asala bino me bino bondimaka bovandela ye bongo bolobaka makambo ne bodenigre bokoselaki makambo sur internet sikoyo tosuki ape mama tosuki ape na bapropos na oyo obimisaki na baémission na otala lelo oyo famille baye ta famille nde basali o live bayeli yo kasi oza elombe ya mwasi bima ti mama international elombe bima azongela so lisolo wana ya liwa ya mama na biso beta sete na matière oyo ozwi bapesi yango beta lisusu sete makasi non c'est pas gentil c'est vraiment pas gentil naloba eza mabe eya mabe na makambo tosala sur internet oyo toyebaka nini toye koluka na internet mpo soki ozoyeba eloko oloki koluka na internet yango nde ezokomisa bato bamandi ezokomisa bato makambo bazosalaka mpo ani ayaki leka internet par loyenge ayaki lekaka kolobela bato par loyenge amoni lokolo bato baoke na gauche kanga mpe nake na gauche bozoya kolobela bato par intérêt na bino moko me bozokosana bobombama na nsima kena alingaka star bolingaka bastar te parce que star oyo olingaka yo komemisa ngambu te star oyo olingaka yo koluka kofingisa epa bato te oluka osala protection ya mosala ya star wana oluka oprotege image ne mpo protege mosala na ye me oyo bino boosala eza kolinga star eya kolinga star te eya kolinga star te eya pasi eza pasi mpe mawa na makambo olingi ekomi me toloba nini tosala nini totalaka mokili yango ya nzambe ndenge azomema biso na internet yango tokendaka malema me mamu en tout cas zala mayele tika vi oyo eza bien te mpo na yo mwasi libala oyo oza na bana tika vi ya lokuta yaka na droiture na internet omona ozwa bato mpo oza deya na baabone na yo omona okozwa bato fais toi une dame misala lokola moto atanga aza mayele mpo moto atangi aza mayele akosaba buzoba ya boye te respecte-toi maman respecte-toi oh la famille c'est vraiment triste c'est vraiment triste bandeko na ngai en tout cas la famille nzambe na nga mona bino apambola bino to continuer kokonsome bafilme na so chez Bellevue Kandi Bellevue TV balobi film ya mosuni ezoleka kuna esili en tout cas to consommer kosala nga bien quant à moi je vous laisse on se retrouve à la prochaine.